Babi na ota na nga binote na soena mutute me na ota la binote. Na ota binote babi poto na poto. Poto na poto www.potonapoto.com. C'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene zali ezali ko bokesene zali ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, ya bale, ya politique, ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, tadi na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Ouais, toujours continue toujours dans le cadre de hommage à la sœur Miss Marie Missam toza na moko ya ba missienne au atikala ko kamba groupe à sœur Marie Missam à qui je dis bonjour. Oui, bonjour bien-aimé Kola Pambola Hervé. Merci à toi aussi mon frère. Donc tu as remarqué absence de la mission chrétienne na hommage ya koya ko rendre hommage na sœur Marie Missam donc et ça blondé et ça libiso passi pemawa Nathalie à venir ya ba mission bazo ya sima bakozana na droiture moi bien té parce que bango ba iné fallait bala sa biso nzela bato ba ya c'est un peu na penzela na soki bango ba mikolo ba sala webo bato ba ya sima ba sala ndeni. C'est Mara Koufaki, bango nyonso ba yaki ozaki ensemble na bango, le c'est Mara Kenda, ba bossa na groupe à Mara ba par société ba yakate. Les seuls au ayatala biso par exemple Zendita, Kola Pambola. Donc bah ya, c'est pas encore trop tard. Tu sais déjà 2 ans on a montré au monde qu'on est quand même capable de marcher 2 ans déjà. On a aussi 2 ans, on a fait citer bah ya vers nous et puis ils allaient bien ma casse parce que présence n'a pas édifié biso ma casse. Donc c'est que nous avons un peuple de Dieu, tous awana pour nous salan Nzambe, la sœur Marie a suscité mais groupe sœur Marie zo continuer pour soutenir biso financièrement, spirituellement, matériellement. Il faut beaucoup prier pour nous parce que Munguna a rappelé ça panza groupe. Le diable croyait comme si c'était sœur Marie né groupe ko panza na or visé à kaka. Donc bon de la prendre groupe oyo, bobinga biso na plus de 143 89 56 44 057. Donc plus de 143 89 56 44 057. Ce que bengi biso vraiment et ça la biso bien, ba soutenir bien comme la biso. Bilo msuso bengi biso to mais ce que bengi biso na téléphone, on va t'expliquer. Tozangi boye et sengi boye et puis kola ko pambola yo. Et puis ko sala et le comment kola action de grâce, c'est un thème na tu vas forcer mon tasse à l'époque bongo ça vraiment bien parce qu'il ne va pas mbolater donc zoa mutema wana benga biso vraiment tout à qu'est-ce qu'il faut ça l'album et c'est un biso bongo donc ceux qui vont benga biso bah je n'aime pas comme les biso en tout cas encore pambola bien après avoir organisation ni au Bosali pour na rendre hommage à la sœur Miss toujours qui jusqu'à na stade Tata Raphaël le village Léopard jusqu'à l'entrée à stade bah ça de clôture mon propre dans village Léopard tout comme ça na mbwana na 415 on dit concert et ça concert anniversaire il y a 2 ans un groupe et puis en même temps hommage à sœur Marie tout comme ça na mbwana boya vraiment ébélé tout comme ça na bandi sa sœur Marie boyebi Bango et puis on a 5 albums et des singles. On a tout déjà interprété. On a la sœur Gina, on a la sœur Mimi, on a la sœur Glody, on a la sœur Meda. On va interpréter sœur Marie Missam. En tout cas, en tout cas, vous allez savourer. On dit que sœur Marie Salab nous bien wana. Toyé Bango sans faute et puis beaucoup sans âme. Et ça la maman moko azolanda on a l'exemple maman Amanda la Duchesse o mesana kosunga batu soki okoki ko lancer message moko par rapport et pour na maman Amanda la Duchesse. Maman Amanda la Duchesse ko la pambola maman na rakombo maman Amanda la Duchesse na rakombo. En tout cas numéro na biso benga biso na plus 243 89 56 44 057 plus 243 89 56 44 057 benga biso tokoyebisa qu'est-ce qu'il faut ni tozangi comme ça ou qu'est-ce que tu peux faire pour nous soutenir groupe pour nous ça là où c'est un faux mbongo ezate
benga biso osunga musala oyo po ekende bien kola pambolo makasi en tout cas tolinga ko mingi mais tout le monde a côté de maman Amanda kola kaniselo makasi on est vraiment ensemble. Merci beaucoup. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingozo information, Olingozo formation culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tuni tieto obomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.